Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, au numéro 18 rue d'Avers à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Numéro de téléphone 07 53 86 56 53, précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires, chapeaux, képis, chemises, vestes simples, pantalons, costumes, pulls, polos, sandales, tout pour l'habillement et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukombo à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, toujours à la page, toujours à la mode.
Bonne année 2022. Et Fata Mot, Dati Luko, la bière Elix. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Est-ce que ça la Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Pam Express, izali agence ya si, o bakutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Nous batu kuzala na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Wana bino batu kuzali na poto. Wabili kutinda biloko ngala na Afrique. Na uza kutuna Global Pam Express izalaka wapi? Izali sika kubunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Rue Léon, Bandiku. Wana okumana Global Pam Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la reçoit la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les gens qui ont la colis, tous les fret qui ont la conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien qui ont dans l'avion. Ils ont la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter que mon ami soit au fouti à Napoto, au salut Maramio sur ma kin, la ndenge et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon bout nayo. Bandiku, Global Pam Express, ils ont agence ya si, o bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous biloko, c'est on a quelque mythique en amoko. Na biloko. Edino, yoza fin, utaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Chers amis internet, n'a pas si nombreux téléviseurs bozali bozabongo en direct, il y a Lion de la presse. Et la chaîne, il y a télévision, il y a presse. Ils ont dirigé na président Edino Image. Na sima la caméra, tous abongo na Edino Image. Na présentation, vous abongo na demo oui moment ça mandef. Les autres qui na katia, il y a Vina Saint-Georges pour na
kozwa image kozwa bilili na soirée oyo eza bongo organisé par Freddy Matetea zéro échec njembo na eza na kati ya dynastie donc toye bongo pour célébrer njembo na ye nano ebimité to assure dans 2 ou 3 mois njembo robima mais comme déjà promotion bandaki déjà comme déjà idéologie à zéro échec et bandaki déjà yango ba lion de la presse ba kiti bongo sur le terrain pour na kota la soirée ndenge ezoleka tozokota na edino image o azabongo na sima ya caméra azokota na kati ya salle bo mona ndenge ba musiciens bazali ba invité ya Freddy Matete bazali donc équipe Mombeza complet et sans oublier Port de Paris l'ambiance Port de Paris en collaboration avec Tchouké Lomboto ya Tchouké comme d'habitude à Tigara fait rigolater à Tigara ba fan a été à Tigara ba petit na été donc azabongo na biso bambote na batu surtout oyo balingara dembo wemo bambote na batu surtout balingara balion de la presse donc edino ozokota na ngai total la soirée ndenge ozoleka donc musique ya réseau beta wana bo mona déjà Ariol Matachiko c'est l'homme de mon père so mona Fanel Bacho et sans oublier bozo mona Jires Tungila les diables au mikolo azobini na sodancia ya boyeka donc edino image kota na ensemble au mona ndenge soirée zoleka bo mona ndenge événement zoleka en direct. Apocalypse Tamba Titaka kolinga na bosoba boyesheli ozali fiti mama ya bana na ngai nakakisa yo pe na baninga banga tika komipesa nzoto na masengi na motema ngana sali kobanga nakokana motindo yo change yolobaki toko balana na yo fils chéri la promesse est une dette voici asali lokala kameleyo achangeaka mibali eme kameleyo achangeaka balangi mula ya mwasi akokanaka na mobali te valere ya mwasi na ndako ya libala sikolo monalinga yo moninga yuma likambo te talatala ekosia kitoko ya bomona ekosia sikoyo monalinga yo moninga yuma likambo te talatala ekosia kitoko ya bomona ekosia
Nabalima nyonso yeye matete sanga te. Reste na la vie eza na ntina te. Soki alandi ye mpona kobunga nzela bafeli yeye ezala mayele. Na la vie oyo kosala soba te. Bafeli na motema nakopasa yo kanga matai mabae mpota banda ete. Na balima nyonso yeye makate sanga te. Reste na la vie eza na ntina te. Soki alandi ye mpona kobunga nzela bafeli yeye ezala mayele. Na la vie oyo kosala soba te. Mwana Paris, mama yo yo yo. 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 Mwana Efe, mama yo yo yo. Mwana Paris, mama yo yo yo. Mwana Paris, mama yo yo yo. Souhait
lutumba oya biso Pisaki kela oyo oya kwe Beno de mamu Yaki Adangwala Roche Latini Lupini James Bernard Lutumba Charlie Nalela Chino Kabesa Ipaya Tonda Siva Mwana Mama Papu Mama Zelaniwa Mamerite Definisa Yawe Mama Yaki Moshe Wali Mama Bonseli Ya Amore Dame Yo Soki Selika Ya Demu James Charlie Asamabe Yaki Oje Osakolo La blonde Mémé l'homme Congo Alain Demela Alain Demela Oh Alain Demela Kimbaku Alain Demela Barabi Kweke Kweke Barabi Kweke Alain Demela Oh Nadana La taille qui fait l'homme Barabi Kweke Le boss qui comprend pour Oya seko kinoliwa Yomo sabina natisa ya pete qui commence moi pour Onga zambe beti malikona Pasatu bebe nisi ya muyangana ya Nele lutume Akita ingana motema mena Akita ingana misayareta Akito Akita ingana motema Akita ingana Nabalinga Akita ingana Platini lupini Aki nalinga yo Yachuke Aki nalinga yo Oh Merlin de Oya seko kinoliwa Yuma sabi nalatisa yo pete Onga zambe beti nalikolo Pasata batanisi ya buyangana yo Wibwina kaebe Akita nalinga na masema Akita nalinga misoarenta Akita nalinga kibangu salomo
Merlin. Merci, merci, merci. Parce qu'il m'a pas compris son motivé.
Babi toyaki apa chukele mboto na matete babi awa eza oyinda donc taka bala fraise baza awa ba clarichou mafuta kitoko ba mémoire nzambe tobosana te edino image ya kitoko taka biso moto zawa donc toyebele bele babi awa nde tokutana chaque samedi ne makambo eza awa ngamona za na point donc à suivre quoi tobosana te ke awa makambo nde makambo matete babi makambo yo opesa makambo babi makambo eza nde awa ozopesa makambo nde boye eza nini yango opesa biso sango komona bino boye ba grande dame boye donc topesa na babi edino image bana Paris donc Villeneuve ezongi bilenga Villeneuve nayebi yo et surtout eza kaka ebandeli mais mademoiselle belé mais secret ngo eza ni poto moni plein kuna na kati tenga biso déjà tozalaka nango déjà te biso tozalaka déjà skokati wana neni plaisa boye angaya na leli toza bafredi matete Rue Gambetta la ville de Saint-Georges et Fula musique à live Flore katika zalaka moto kwa mwana yolo azawa titongo epuis nde tozawa esamaka kitoko ti kitoko moto mpe akokoka biso mpe aza te
Mon commentaire par rapport à soirée à Freddy Matete. En tout cas, Freddy Matete lelo. Donc c'est Freddy Naé, soirée Bandi lelo. Chaque samedi tu as dit awa. Et pas Freddy Matete. La mois de juin, la fin de l'année, nous sommes tous dans les vrais. La vraie, la mois de juin, la fin de l'année. Chaque samedi, Freddy Matete, plaisir. Grâce à toi, on est vivre le matin. Il y a des gens qui viennent avec les problèmes. Nous, on n'est pas problème. C'est la musique. chaque samedi papa Tina bébé Chanda Ville Saint-Georges a dit tout bas à la bien. Prêtre, dans le entier micro, hein. Être bien à la prêtre, ce n'est pas prêtre et la main. On va coller. Non, il va pas sauter. Il y a un enseignant. Il y a un cas où quand on parle de prêtres, tout le monde a l'outonage. Allié à Pessi. Mabi au Kaba. Et faire un slogan à Congolais. Sur le cabareté, veut dire identité de photo dans la pointe de ton ration. Dans la l'outonage, où tu as confirmé la soirée à l'élo. Et il n'y a pas de il y a un l'outonage de ton rebut à venir. Il n'y a pas de resoir. Il n'y a pas de resoir. On l'a dit bien été. Moi, ça peut m'avoir été. Là, qui toque. On l'a dit bien été. Ça peut la bombe, on la pose. Il y a beau, il y a beau, on est ensemble chaque samedi. à Dembo. Aux paroles au monde chaque samedi. Merci Lutonadio. Président Péké, président Péké, président Péké a longué la mort à remis la ville de Saint-Georges. Donc, président Péké a longué la mort à remis la ville de Saint-Georges. Président Péké m'a solé dans les. En tout cas, c'est fini une image de passé journal. Donc, vieux tuer ma boue qui place notre Freddy Matete. Donc, en tout cas, l'événement, deuxième événement, Salamia. Dans le troisième sur Mounene Ouzala, donc vieux tuer place sur Ali. Félicitations. Et dit nos images. Nicolo, c'est Rolingo Eba. Moi, c'est Mandef. C'est Rolingo Eba, Nicolo Lukai. Président Péké, il y a une question, Moko. Rabi, yo, Wambiaka, au travail à l'entreprise, au foutu à Batubandaku, au coach à locataire à Narunayo.
ndako oyo ozalaka ofutaka ozwa locataire mais ato olobela mambo ya zéro échec yo oloba nini mpona jeunesse ya lelo mpona jeunesse ya lelo nasengi chaîne ezoloba tout à part musique faut kobose faut kotravaille nga numéro na nga bajigolo bakomi trop numéro na nga telefone yali oyo maza na mposa kosala bajeune mingi toali na bango baosala epana na obana mikanda te c'est ça obengi okosala suti mikolo oyo toali na mposa ma bato babose donc ezosala bien mange bacrise yango nde ekomi me ezosenga fo mosala bachaîne oyo ezolobela tout mpona mposa mosala obengi okontakte okozala na yo donc zero échec tolingi yango lisite napesi mbote na chefek lobobo ndenge alobaki zéro fainéant Fredy Matete aye na idéologie ya zéro échec donc bambote na bato balingaka yo Fredy Matete bambote ebele nzembo nobe komona ngo zéro échec donc biso mikolo omoni nde tokopousse tukelo mboka aza nsima na biso mwasi ba mandefu aza nsima na biso edino mpe aza liboso na biso nsima biso bachef d'entreprise tia merci beaucoup président Peki donc exclusivité zocontinue la soirée ndenge eleki omone bato babini vraiment on est dans la même morale donc tocontinue kozwa la bino exclusivité ya bato donc voilà grand tonton bonsoir naotia micro pas de souci comment on line comme on a ya Masi Masamuna leader ya Masi Masamuna leader leader par rapport à quoi bon leader Webikara qui leader maman et banda kala on quoi que biso to ba s'appelle mais to ba to bozala propre to bien yo mo ke mukile confirmer que leader bango yo banikasi bayebi biso taka tayi kuma nikasi ma masalanga me na ndenge ya mama somo tira kwa no bayebi biso na ndenge ya lata ya kala ku ya kala potote kini bon susu balo lata bina ya poto e biso to tongo kisasa to na poto ya propre na kisasa resoma la poto do somba après ko defa susu do vetre kisasa la poto to defa raté de somba ninga propre na za besoin na ba idéologie zéro échec yo ko lo bani pour ba chaîne lelo moni masanga sali boro babna masanga kati ya kala Fredy Matete masanga to ni kisasa susu yemna mta propre makasi ya sa perte ngabla sa perte mais propre makasi car bien propre donc sur la main quelqu'un pour la mafuta ya bien moi de bien pour biso lingara surtout lingi sensio moko sepeli ya to lingi ane wa bete to lingi ya propre ta faut peut-être ça beti licha bien pour qu'il me sepelaka pour qu'il me rejemaka pour qu'il me commentaka ça veut dire quoi que alingara propre on se comprend ouais mamote na bato balingaka bon parce que belé mettre c'est pour ma toteur parce que belé fort yo bikara wa ba belé mingu do ba route merle suma kiala Richard Lofombo ya palais Maëlle, merci beaucoup. Merci à toi Edino Image pour la réalisation. Merci à Fredy Matete pour l'organisation. Chafi Japana, il n'y a pas l'air. Merci à Fredy Matete, président Péguenamo, malgré le moment comme la fin de Saint-Georges. Big salutations à Pacifique Ifoufou Kilo, bravo. Dédé Mayombe, Papa Niekese. Donc voilà, on est toujours ensemble. Bozala toujours branché dans le lion de la presse. Bozala dessus pour nos informations en exclusivité. Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukumbo. Ephrata Mode Lukumbo au numéro 18 rue d'Aver à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Numéro de téléphone 07 53 86 56 53 précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires, chapeau, képi, chemise, veste simple, pantalon, costume, pull, polo, sandales, tout pour l'habillement
et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukombo à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes, Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, toujours à la page, toujours à la mode. Bonne année 2022. Ephrata Mode, Dati Lukombo, la bière Elix. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Est-ce que ça le cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia biloko na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Batu kuzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezakaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À Air d'ouverture, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, bino batu kuzali na photo. Oli kutinda biloko ngela na Afrique. Na uza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kukunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Green Léon, Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso autour en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petit colis, la colis express, où c'est là à 2 jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à Napoto, au Salimaranon sur ma kin, à Ndenge et à Bisso Batapoto, au Lekin Agence, au jus DVD Nayo, au Mono Ndenge Prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo. Bandiku, Global PM Express, ils ont agence Yassir, oh bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance,
sérieux nga atika biloko siko nake komitika nga moko na bimana